Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem. Chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs, internautes. Bienvenue sur Tindika TV, Babi Yangonde Makambu, Rose Rajabu, Wabino Kande Bolinganga Mingi, partout dans le monde, Bisika Nyonso, abonné na biso ndebo la Tindika TV, nebo s'abonner vraiment ebele, na zomo na bino mande bo s'abonner ebele, ba on va s'abonner, te bo continuer ma bo s'abonner, lisusu ebele vraiment massivement. Lelo vraiment na CPN na yambela bino mbutali kaso kande boyebi partout ndebo landaka et partout ndebo ACP lisa bino ndenga longola bino ba ndenga longola bino ma ba souci se bo na ba souci ba nini se bo moni vraiment bo sekara na bike bo sekara trop bo sepela rana vraiment yango Tindika TV na CPL vraiment na yambela bino ye vraiment tozane déjà awa na opese micro comme ça opesa bino bambote to démarrer liso na biso boyebaka nini oyo tolingi to betali so nini oto bombeli bino na bosani pete na babos na ngari fingi so mena papikeli na pesi bino bambote belé vient na kati ya Switzerland MTC Foudre Pichum Antoine na pesi bambote belé vraiment bisika ozali ya dadangu wabana kati ya Paris Maître Berado Prince des Amunda na peso bambote belé vraiment na bino nyonso vraiment nde bolinga Tindika TV bo continuer ma bo s'abonner vraiment belé parce que Tindika TV yango nde makamkane to kitana source to mela bino ma actualité o eza vraiment yango na sepele mana ya mbela bino tozane déjà awa. Bonjour Mbutali. Bonjour Rose. Bonjour P Balandia Tindika télévision. Bonjour naba internaute naba fanatique nanga o balinganga makasi et puis ba fanatique pe o ba sepela na nena lo barate ba pesanga ba critique de temps en temps na bongisaka tout donc en tout cas na ne sengwa trop ko mona na mbala liboso donc ezolakisa ke bolingweza entre biso na biso ba presse quoi donc na bena moment ta presse consultant donc faut qu'on se le dise donc nazarabena journaliste etene ba raisonnera peut-être dans l'avenir, comme journaliste, c'est parce que c'est dans le sang. Papa n'a grand journaliste, c'est dans beaucoup. Pourquoi pas moi aussi? Bien qu'il y ait sala art, bien qu'il y ait la comédie musicale, mime, danse et tout. Mais les lopés analystes, donc, Missou Banolo, même Moutalika, analyste par rapport à quoi? Autant qu'il y a en classe, analyste kana kanaye koma na kana kanaye na lamuka kana tongo boyali na komi na analyste donc ya ne ba pasteur ba loba bazala non vocation d'appel à Nzambe non bisu ba koma na baona nko lamuki ne ka komine na nko mais alobi na bino appel à Nzambe ngapa appel à Nzambe ne comme ça un analyste mais prochainement avec les études que j'aurai à faire donc comme on appelle journaliste professionnel donc voilà. Voilà, merci vraiment Mboutalika sous bonne santé parce que tout le monde a santé ça n'a pas les meilleurs moments. Moutako sauté santé l'ingolo ba munene te. Moutako sagote. Santé ben faut check up. Oui ba ben nzoto no ça va ou ça ne va pas. Donc pour moi
je dirais que santé, ça ne va pas. Parce que non, ça ne va pas. Vous avez et ça garantit pour la bonne santé. Alors déjà, nous remercier déjà, il y a Lucien Chamos, na conseil pe na effort au salike na bandi pe sport après c'est un maître moi bien donc chaque semaine au moins 3 fois to qui m'a amené mbango de mimosa donc côté fleuve petit gare centrale et puis à part wana donc ba bleu bandi ba belé faut que moi ba régime côté ba damage moi bleu moi marga na mes régime ça passe même so rose régime ça passe mogo oui na banda qui na un régime il y a ba fruits et puis il y a 2 fois par semaine na supporter na les ba fruits lundi na les ba fruits na meka qui en tout cas ekene na bien na meka ba fruits lundi na meki ba fruits mardi rose na kosiote mardi on ga na meki na ba fruits bien zo ke na bien na samte na zo lela mais na zo supporter mais na episode tant comme 19h na zonga palin rose wana ba bien attentat album a confité mais attentat au à la pudeur ventrale na episode na kuta pena mfumba na badi Thompson batumba ba fini ka so ntsunga wana zo landanga nake na chambre landi nake na cuisine landi nake na toilette landi nake na couloir landi na vana libande landi obi na zela na batutu balala ngamo na mituni bon na morgan est-ce que batutu bazara ya minene ibe ba konda baleki bisot obi na lenanga donné na redémarrer régime le 3 avril Mikolo Balip Sarana. Voilà, bino mo bo sentir déjà que c'est kababie zao, bino mo bo ebi mutu abino dia sexa, bino déjà. C'était juste pour blaguer, ba s'en prendre na ngate po basio bazara sensible sur internet. Au mona ba bande na ba commentaire, muta na biso, konda yaya, konda na zanga mode. Tozana ba grosse moulir ba onios. Bavimba tozana ba mobu na otonga ete azana face na ngara olingane otonga ete biso nyonso batirbo te bon na fifi petite sœur na me ya munene na ay munene na loyenge yena peksa ke golia yo ate ali bilo amike ba saucisson ba fromage ba ni de pas Afrique d'ici na peksa fifi si yo ate wana petite sœur na vraiment c'est pelane makas. Donc c'est pour vous dire que la bandi pe régime, la bandi pe sport. Donc bientôt là on a bataille pendant que basi balinga ko chocolat. Ba be on nini? Chocolat nini? Oli mo sala ka lini we. Chocolat nini? Là c'est la koyo bon bébé tina martyr. Donc on a 4 ans. So monde bozana na ba parler déjà bo seka déjà ba mama bana oya biso ya teke bolongo la bana batala tete ya biso bana batala parce que ba émission na biso maizara conseil to pesa conseil na kati ya biso bana batala parce que bozwa conseil ya biso to finga raté to tonga raté donc to lobela rande à propos ka makamde le kana mboka et puis conseil pesa vraiment mingi vraiment na kati de bozana ya sir vraiment bozo seka ma ebele ma ba sepende na mbeli bino mbutalika soza maya ko sepela mbutalika so ma ba to ebele vraiment ba fanatique pe ebele o balinga kayo et puis na ba sere ebele o balinga ka ona ba tonto ebele ba mituna ke pe ebele ba loba ke ebele ba bike et ça les mikolo ebele to na mone soute na terrain mais on dirait net ya négliger carrière na ye mais to moni vraiment que mikolo ya mo luka ko zongela mais on dirait mikolo ebele o ma négliger carrière na on dirait tikaki na makambo. Non, je salue d'abord the Queen of California, Adam Nene Adam. Na peso ba mota trop na ebike semaine prochaine déjà na rata RDC. Carrière nanga e bébité to na katipete to na salipe tiercé pour na bébi sa carrière non. Même dans le banque na sila wana, ils en ont pour amuser la galerie, ils en ont pour la oseka. Moutalika ça existe toujours sauf qu'il n'y a pas de nouveauté. Moni à vrai dire ceux qui montent la nouveauté sur le marché ba traiter na nuance. Alors, na une place que ba to ba mi traiter lenga na nuance. Nga mona mi traiter déjà na sila. C'est pour me donner une discipline de travail. C'est pour me donner le temps
il y a au travail. C'est pour bien fignoler ce que je fais. Et c'est pour bien présenter auprès de mes fans. Et locaux, et aux la passable, et locaux, et locaux, baby. Il faut avoir la vérité. Locaux, déranger la taille. Taille me déranger parce que ça fait au moins 2 ou 3 ans, on a lancé déjà disque dans le terrain. On a se sentir à l'aise. Na taille na komi nango pour na pesa batu biloko ba yebelinga na se sentir qui pena bien te on a mo barré nanga ko sala na ba émission ba analyse le temps na sala ba régime nanga le temps na sala ba sport nanga nzote zonga comme il faut chana micro parce que ozomona te ozo ba mbataille wana ba fanatique no bazomona ke ozokosa bango parce que ta elobi lo te bazambo sa mona ra présence na yo na terrain ce na lobi ma mbataille ça veut dire quoi ba fanatique nango ba landanga ba linga mutalika sous d'abord na danse d'abord na danse chant nanga pe ba linga na ba onde na yemba parce que mutaza na plus belle voix ya planète terre azate so talbe ko yemba to yemba za forma ko lela ya mutu na mutu yana ba misu ba lela mabe yana ba misu ba lela bien alors ko yembo batu ba luka ko yemba ezana na batu mususu so ayebi so chanteur a linga o pige crise donc batu ba sepela na modèle nanga ya ko yemba baza pressé trop ba yo kanga susu ya on a cheli ba on œuvre mo bientôt là dans 2 semaines et go bima ou 3 semaines ba non mais twingini te wana mais twingini wana qui featuring mo de salagina artiste ougandais moko azana na Arua comme on est Cosma de l'Est et bima en 2016 ba moment où papa wemba tika biso to bimisa ngo ne reniaki kwa sala nzela na comme ndenge ko sala vraiment te e bima na kunanga d'abord so yoki mitwingini ngo boko taka na YouTube beta mbutalika su mitwingini au mona que ça on nzembo to alizo ah te donc pour d'abord na on beta ma solo ya mutu ya moi so na santé ya bien na ndenga derrière na anglais donc na no sexa na ndenga ba bien on slam na no sa slam na kata décalé de na loba mais na kata décalé donc danse venez on va caster on va blomo bon voilà so na on bimisa docteur Jeff Njadi l'été à don de Dieu ils appellent la danse te ils a titre na Marie Catherine na bimisa à l'époque mais docteur a signé on a remixé en ponaé et puis clip à qualité tout ça na étape à casting donc tout banda tournage mardi grâce à Willika et mon pote mon ami tout ça de tous les temps donc nzemba docteur et on aime des bandes alors na kata nzemba na ils en danse te ils en na moi pas moi skit mais danse menate il y a on a ndimi mais entre temps le temps na dimnata inanga na ba gym na ba régime na zo allure né après na rosa générique après na rosa la ba bilon so biso dans un spectacle quand on parle de Mutalika on voit la comédie et la danse d'abord na petiki biloko na petika kawana elonge baby et comme elonge zanga ndoi neti bande ona ba vie de loin neti ba vie na ba mbale sombo zomona elonge petika mi ventre côté mais le ventre c'est bibi boye ya ngoni na ngina kita parce qu'il faut na lata ngo ya lata ndebe na zalaka so tayo ezo permettre te na sala ki Mutalika so mukilebi donc ngabana na ba pour la première fois na média que bon limbi sangana sa na régime bon na bimisa. Mais pour l'instant, dans Bibisano, les locaux ils ont approprié. Dans Bibisano, dans 2 semaines ou 3 semaines, ils ont bien. Moi, extrait sur le linga. Ils ont une chanson comique, mais ils ont un conseil. Marie Caterina, ningi simbo kasali di sumu monene ho. Marie Caterina, tie bomba sali émotion monene. Akumbize mialongolize mipe abwagi mwana na taraseo. Akumbize mialongolize mipe abwagi mwana na kata fulu. Jeff Njadi leteta oyo kali solo pembe pedembembe pedembembe padobembombo bale kinzela ena tongo bamoni lokola kwiti bakuti mwana na kati ya karton akufika la banana butu babwaka kieo pe mwana mobali oyo ye abomi Yesu pedembembe bendo dedo pedembe na regle pembe ba mama baleli ekutu na baoyo babotaka te balobi
mwana ya choko yo apesa ta leteta bokola yeo abwaki mwana oyo mwasi diabulue basusu basilisa bandako ya banganga po babota banao basusu basilisa vraiment mais tozo kanze mwana na conseil pe na kati oui eza pe na nze moko moni nde na sala bakoko ya mwasi lukoso eleka tinasa ba Jean Rwana et puis quand on a sala ba grâce à Dieu toza ko vivre kino elongo mama bablo mo bongo les anze mo na conseil mingi ba ser na biso ba linga azui zemi na petit nyonso abwaki yango na bololo nyonso yozo zemi na petit garda mo pe na petit comment yozo ezala yango mo na pa bololo oui yango mo na kata nze mo parti mo na loba vraiment Marie Caterina na zemi oyoki kaka na mibali sa 60 nde kaka teo yo moto moko zoba Marie Caterina na zemi oyoki kaka na mibali sa 80 nde kaka teo yo moto moko poza lokora demo atako basalaka kindumba obwaki mwana na yo ya mobali likolo se ya savo ya ntsunga likolo se ya mafuta ya choko likolo se ya kobina na bar bozoba esalanga ndo akimi mvula koti na mai pola teo o Marie Caterina oyo donc eza juste tozo interpeller bandingo na biso bamona yango bien ko garder zemi moni kobwaka zemi eza lokwa assassinat eza lokwa crime donc eza na makambo mosusu badocteur nde barekomandaka penake non ndeko na nga mwasi zemi oyo eza peut-être na position mabe to ndenge ozwili zemi oyo eza na eloko moyo osala na nzoto so totika yango ekola nde barekomandation bamédecin wana nde esalaka ke bako autorize basala avortement mais de nos propres gré ndenge ezalaka eyaya atie zemi rapide me balare eza te akobeta cop te apres komi ono petit na nde eza wanako fo tobakula yango kaka wana eza péché monene toyebaka te yango mona interpele ngai nayembeli na ngai na bandenge basentiment ngai nayembi te bato baki etia bazemi ngai nayembi nde batika kobwaka bana donc moto na mutaka na forme na ye ayembelaka moto na mutaka na forme na ye apaselaka message voilà quoi. Voilà, merci vraiment Boutalikasu. Mais tozo kadia banzembo wana rozo emba vraiment. Est-ce que banzembo parce que toki dia banzembo wana ezana yango dia kitoko. Est-ce que na façon manzembo wana ni ozo likobi msalbu wana est-ce que succès na yo zara nango vraiment kala. Est-ce que kozonga vraiment kozonga sama ba fanatique non atan wana o ba yebela rayo na ba tan parce que lelo mande tozo mona ba fali pe bazade ya moto ba faire pe mpanzi ba fabrigas pe kotoyo ozo banga te moto wana est-ce que ba fanatique non ba kozonga mana tan wana vraiment de basalaka bandoke na osala ba interview bandoke na bandaka ba faire ba fali ba o nyo tanga ba kombo osomona ba moto ebi mama na maboko mais moto tout na bima premier hit parade na hit parade pendant 9 mois succès ezama manzambe succès ba kanela ngote so na ebiso bato so tangi lelo ba rené to ndima te vous comprenez. Succès c'est quoi? Succès c'est quand tu brilles, quand tu es premier dans les hits, quand tu tournes. Bamiso tangi ba komba ba beta kate, à part kini ga yo kama banderole, o ba beta kina bon marché, o ba beta kina limité, o ba beta o monnaie ni na pays mo africain. Soit que pays mo africain cop, soit anniversaire, soit mo pe ba kira ba mususu tangi bazana no ba renete, bazana mai. Biso to renya, to tika ba blague. yango ngana tuni na bieske kozongisa ba fanatique na kimbuta likaso ba yebaka na kalawana parce que ba fanatique na yo ebele bazoluka mozongisa bango na tawana ya kala parce que lelo tozomona na marché batu miso ba bima pe bazosala est-ce que kozongisa bango na mbuta likaso ya kala nabo nabo na ozongisa na bango na ozongisa na 600 te pourtant on peut na zo on na kana na ngote ndebe na tokela on na cantine na yeba na ngate. Donc, moi j'ai fait mon œuvre, ce qui est bima, très bien. Ce qui va te tant mieux. Ce qui va te séparer, tant mieux. On ne force pas la nature. Batu nyon so yo mona na munakata mboko yo un tel. Muto kanagaza na place wana zate. Ils ont travaillé. Basali o bakosala nzamba che ba maboko étoile brûlée. Muto sali chemin wa kosala sauf que
faut bien encadrer pour ma carrière no kitoko. So bien encadrer tes carrières no et ou les gars bien, mais chance o baninga msu bazui et ko bano legelo ga likolo bozo ko rattraper honte. Vous comprenez? Donc, on rattrape pas, on a bas chance, ils ont les cas, on tient les beaux chances qui mille colo, on tient les beaux chances qui mille colo. Donc, il faut conseiller bien, il faut un bon manager, il faut oyer sa succès pour garder longtemps. Alors, on a un succès dans la position de tir, na beta liso na on tina ba média que ngamo na sala buzoba. Il y a un succès en équipe. Na signé un contrat d'abord Yamabe. Contrat on 10 ans. Na contrat on a ba clause na tangate. Oui, na beta bana li solo que jour na signé contrat na za gramia. Ya ngono moni ko signé contrat o ya papier oyo. Faut za conseiller juridique très important. Soyo za na conseiller toujours. OK, ne web. D'abord na no temps ndia ya zoa na no pour la position de tir. Oui, bi na zalaga. Kasi mwana ndakuti. Na sala rep na Gingabwa te, na sala rep na Bandal te, na sala rep na beta concert à quartier te. Na zana Braza, na bandi carrière, na sali chemin na nga na kutana na mundele moko edanga, na sala disque extra musique accompagnant Irenia. To kimi ne guerre to esko na kin na ina zonga na nchiki. On est à Braza de koto bimela kapase wa te bele pa mie barapete, ba e barapete kote mbutalika su abimela ma pa banda ma carrière na. Mais oui, na bima na Braza pourquoi? Parce que awa tellement na tanga na tene tous na groupe na biso mo ba no be en eligo. To no beta wa concert, na za elwa moi danser mo na landa ba Willy Bula, po ba Willy Bula nde ba star na eligo wana. So na za na do o sekisa mais na spectacle bonatika la o sala ngote. Batu nyos to bano matana ba bus scolaire. Banani ba koko ba joko ba ida mukuna ba kaki akiewa batu nyonso batanga na tene ba eligo tu ya ba période ba 90 ya ba 88 89 90 91 92 93 94 ba ebi mo na sala ba ona na nini na bis scolaire biso na za seto matina royal wana rose tito koma na ba arena biso batu ba kita ponga na vana na mbinza ipen ba kota C na gola et puis ermo to koma na Delvo. Donc, la trajectoire mobimba ya bis ngana zo sexaga mais ya mwana nchiki salaire ezate matelo romobo ezara dia na kati ya makini ezalaki déjà siko ego tombe que père aza logique trop moni ba journaliste akala ya RDC bazaki logique lokwa ba to impère baki logique lokwa ba kuba na cerveau balinga te bana basala buzoba ainsi de suite mais ngana na posa na sala buzoba nanga. Mais père azo pegi sa interdiction na bana ukanelega na samte mamuto bachela ke basane belé na mesa ngasa ni moka ki vantare belé na kozoaye tanga tininga ngana ke tanga na Braza ya kuna ne ona na sala ba vantir talaga webi na kima pale na biso na Braza ne pas père alek bachela ona Braza ba système on tela ba fufu ba tartina mike nde ba chela mwana 2 ans. Eh bah tu as on belé na san. Ce qu'on va mère aller na biso na tela nga 3. Ce que chez biso na consommer trop à peu près modéro. Mais na Braza ba mo tela nga 3 bora mike wana. Ce qu'on a tonda te. Ah! Jumona linga boule ba lamba koko. Mona Braza ba benga mfumba koko. Na zo ba sapin, on ba matita ba sapin. Na buka on a ya na tela pera leg na sani. Na zo soupa mwamba na boaka likola ba sapin. Oui, na zoa pena mfumba na kota ngo subitement. Non, père allez kazaki gentil trop malgré na voix gare. Ya bana ba j'aime. Faut étudier, hein. Vous comprendre, faut tangue. Donc blo mo bon. Si ko ngana sala ka bon pona na révolutionner na palais pona no tondate. Na kineti moi demi modéro chez biso. Badia gare ça passe. Badia demi ça passe pas. Parce qu'on n'a pas peur à l'église, logique et côté trop makuita mikie. Oh, donc, n'a pas logique à qui, si on a donné en 2 minutes et demie d'amage vide. Donc, mère à l'église, on a mon élan trop. Alors, on a tué la père à l'église sapin, et on a qui maté. On a zéla, on a père à l'église à outa boulot, à comment on a qui, na palais, bah, tué là, oui, mais à fond, et puis, et tomba, à l'église, à zobé, t'es là, solo.
j'aime oyebi ke côté na wuti nazalaki na wenze ngazi ko nazotala père alega laxi mtea malamu awa fona laxi sinon ta okufa na poison le père alega zuika badi alinga jota na sapin na bise tale ko liate eza sapin a fâché nene te biloko ya j'aime poko na j'aime prénom na j'aime ya j'aime mutacha wana balegi na mike mike ya j'aime na donc avant que tu fimbo 100 mètres na yebela koyebela wana moyena ya sous palais ezate oyebi na braza bana matanga na bango beta ba 2 semaines ba 1 semaine ba 2 semaines ba 3 semaines ba lela kaka jour ya enterrement de ba bimisa corps après ba kena ombala moko siko ba matanga mo eza na rima ya manga na bano kena nga ofaze wana pora kimagit moyena zonga ezate père alega méchant trop na ke faze na matanga wana na pokuna ba mila lait ba be on lait miligite ba du lait na braza ba lela du lait fort même na matanga so na comprendre te na matanga ba cha na café na miliki na koma bena membre famille so ba do ba ni famille ngabe famille nzo na la café na miliki et puis na yela on bien lipa déjà na luga on a moi parce que tombaki na matanga ngo ba garçon moya ba congolais RDC ba no yo segisa moko mone Calibas moko mone Antisida moko mone WC tant ba beta ba comédie ngasko na telemi na vandi sko place ba to ba vandi na chance ko vantar yi ba ebe load ba ligi ba ngot so ba congolais baza ba tete ma be so ba yokolo ba mabon ba tindi kanga na kata piste wana bana yo so beti te to bola le to bola ba tindi kanga na se retrouve na wa sala sko comédie batala yo nemzo rose so na ebage logo te bambata na ngana zona so na ngana lapa comédie mona zana ngo na no beta lisola fete bamboa na iba ba petite sœur na ana Luanda faningi me je te salue ana Luanda na iba ba petite sœur na ba no sala ngona ninga blague ngaso na comme ça on na lisolo mabona bimi alors bandiko yo ba ta braza yo bola lisolo zoba yo ngabe ngana lapia bandi kutukena ki fete bambo baza kudia baza kumbela bambo balangwa kate balangwe bake kusuba na mira mama na ntwani suba kana mire ye kulembe kweli bambo misatu na nzoto bambo basadi nini bakufi babengi ngambutali wana komona ngambutali kasute wana na ngara kombo ndaku ga j'aime sikoyo pona ko se présenter na mibambi koma monsieur Touin bamba ikutunanga monsieur Touin bambo bakufi na baladi nini ngape no lo wana tanga mingi mayele leka na mimi bambo bakufi na baladi ya mir yango moni bambo bakoma na kala ingangu kere technique bambo bakoma soka lenga suba oyoka zuli kola gauche ya droite batombo likola te kale wana soki mire ngo kweya ikoya mupanzi ya solo l'équipe bango deuxième li solo Mobutu na Gabon discussion na ba Omar Bongo na ba Sassou à propos de musicien Mobutu alobaka ngara koyemba nzemba mwana nga kata kolokolo ayemba nzemba kaka na zaka na kine bango bautakana no eko mangara kata mombele ngulu makambo meke na suki obewana ba Kongolo o aleki bango sikone esengwana na chaka microphone nde sika sko zwaka ide wana ke obima mbala mo wana na sala wana na loyengi na matanga te na kata loyengi na za fazer na kimi pale bona chela ki père sapin na yena nga matanga siko na cadre ya refuge na sala wana amusement kanga na boulette na koma mutalikasu so tangu na beti masolo na sil na bina ba mpe na binaka pona mamatanga bato ya Congo Brazza bachana mo banzemba ba wenge banzemba ba zaiko banzemba ba extra muzika hermo be ba mama yindule yindule ekota na mwa camouflage buba chelinga IOA yo lele kokose moni babida aiza na binango na ebiso dega ba pesanga sko balar bando lesanga balar après na bina lisusu mo chelinga mama pasa ya pepe kale libisanga maloba oyo ya bolingo makelele mama mapasa na binango lisuba changa laro ebike na compta bena larbo 13 000 soit 15 000 et quelques francs CFA eko za ta ba $30 ebike to kena masa na ngeriki mbila na didi ngoyo to meli ba bok na ngandali dame na pesi ko teriki ya wili ba mbota to meli ba bok evide na pesi ba masa na bime ebike na pale banana ya na zwata 1000 francs mais kopo e futi laro c'est que ça vrai cop na tiga liao
mbala mona landi ba masa no bano bina oba betaki masolo wana na landi bango place bazala no ngana na pe comédie na kin est-ce que nako zana bino te to sala ensemble tout bandimi ndesiko fana luka kombo na kombo na fana luka kombo me na evrega na nenga mais c'est tout pa to bandibe otambula na mangona ba bar na ebiso kobina na bar eza passe bo la muga bena neti ngana no lata kwanga neti cravate de bo la muga bena bo bandibe na mungali titalanga mikalu 22h bo vide makole lembi mais bo logoti bambo ti festival mo bo concours mo ya na Abidjan festival francophone bando luka batunga pe na pesi kombo après wana eko sala ke bazwinga ba retenir nga parmi les trois eko sala ke ba fallait ba sala nga passeport wana na umeli kutu na braza ngote ozo comprendre passeport fa ba sala nga batali kombo nga ba moni eza ngimbi malonda j'aime donc na nenga Congo Braza ba ngimbi ba ngimbi siko ba tchaka ba u entre G na I de komi ngimbi malonda e komi malonda komi malonda nde basali nga passeport na ngoma ngimbi malonda nde toke Abidjan toke kuna pe to prester bien to zongi à l'époque président Lisuba ya Mbibiso nga so en tête ba chelinga micro na cheba vantar sangwe Tanzania to komara ngadera na biso Braza mbuta likasu 600 mabe wana mipesa komo likasu komba likasu ko na zo onde na vato ke festival natali ke ngadera ngana grand fan nae do leke na cha mbuta soki nde ngadera soki nde nini natali ke bangadera na balikasu na mundo bateka ngona bar ngana zwi likasu so na place ke na cha vie likasu e bima plaja ya venga dios na zwi nga mbuta likasu mondenge bima mais na regretaka pona vie nga dios vie jikla otala na Londres ayebi na po to solango baya ko beta na Braza na episode na otala ba hotel Domingo ba beta nga chic shock lo yenge mobim nzoka nena no imite na ola taba mabumu banini viskwal nga changa net mo able ba beta nga chic shock mobimba mbalo somba za ba sabo akuba ha na episode na zo ba sabo ba bigogodo na vimba na bivebo beta nga pepani yoka venga Dios mitanga wana ble petit wana ble petit na choble ti na eve na kin to kimi guerre na kin na bundani na kutana ndia ndena yo sala siko position de tir wana contrat na ona signé on ne mabe webi ti ba signé senga contrat ba pia ngala te na nga ba pia gaga premier lar ba pesa ngana ke sala maquette $500 nemso excusez nemso rose ndia ya pesa nga $500 na sala maquette portée disparu webi kini ya période wana ba 98 anozo ebat wana guerre na Braza e uto sila awa kabila kotaki inane kine za na mwa likola creek siko na lega na ba victoire wana chaque jour na mona ba tumba ba soso bani donc souci ya mabebe na lia ngote mbongo ezate ba yaja bani siko tukuta na ndia eboe o prenez $500 va faire les maquettes webi na zwa 500 boy na bandel na victoire tabatra $15 na 15 kwanga na lia na tonda na lemba na zwi musu na kabeli bashege na kima na limwa na sala maquette te une fois na ke komitika nga mona vendi commerce ndia ya lobi mais toi le petit voleur comédien là comment tu as fouillé avec l'argent na kosi ke non na sala ki maquette mais ozanga $100 apenga zu sana mati delvo na bengi ba masala nga ba denzu makela ba Guillaume Ngimbi denzu takufa na depuis 2010 les solistes aveugles à mon raté ba waliki komba ba Diego Li indien lelo frère na benga ba Mobutu sali répétition position de tir avec ba Serge Mabiala ba Samba wa Chifra ozo mbara osali répétition ya position de tir ba rienga mapena delvo ba bejo na banzembo bena na kwa yoga ngwezike komata ozona wana grâce à Dieu toza ko vivre kino elongo bazo sekanga titoge studio na lo fombo to beti Al Pacino aidanga trop le fait Al Pacino album betama très bien et s'il a pe kitoko avec à l'animation Célio Scram grand prêtre grand mayas depuis Panama na PC bambota trop il a contribué dans ma carrière album carton plein donc c'était ça vraiment le contrat que j'avais signé mais j'avais mal signé parce que na signé on m'a bien natanga na ba corté natanga na ba article té yango betanga il le sala pena que na umela na bibisa sous disquette donc
Ya on appelle ça ba mise mingi ba jeune conseil et tant aux okuta na producteur zoma ramener sur déjà au sérieux ko sala te ge non na yeba na te na lipapa na mekana ne wana ate simbe sebe simbate et simbate za mabe donc na uti na retraite amulai ya mamba ya contrat de pona bimisa fona za na ba norme o batu ba lingelanga batu ba beke mutalika so élastique na beta ba tournesol libumeto mwa likolo siko fona fonde pas musu se convaincre Michael ayebana na kusieta na ke liboso na pile na kotombola we pa pile pa ozo brand siko ngana yebana na tournesol na biloko asima ya pa na biloko na bina ya na ba hélicoptère pena ya ozo brand siko so na sali mususu faut pena na bina batu ba sepela mais na taille oyo e ko permettre te batu ba jouir na bien faut vraiment diminuer moi diminuer on moni na barré oh journaliste oh analyste oh l'état na sala ba régime ba nini ti yo ka fiu ba bombe kwei. Voilà, vraiment merci vraiment balana biso partout vraiment bisika bolanda biso bino mo boyo ki ba fanatique nyonso balinga mbutalika so bino mo boyo ki ndenge apesi message bino bozo zela maki abimisa bino ba biloko asika bozela e moi régime akita moi muke vraiment et ça la bien vraiment bozela vraiment parce que on sait pas ça bino ndenge amesa nga on sait pas ça bino mais na kosiote na lobi na ngapena mamba régime mais ceux qui copent à concert na zela régime te pour yango nde bana bazo lela yango nde zo vivre donc so da betité mo ser na ebisio dégâts so batel na YouTube ba mona ba concert belé na zo beta ba Zambie ba Uganda ba Kenya ba Namibie et ba Mozambique ba Malawi ba mona ba concert belé za na ba province à Congo tout ça mais na kini nde lelo te kini bandima ba te fo bo reni mo muke pona beta donc kini ga ba rep mais ba concert libanda c'est boya on a tolo banoke le 5 avril na le 6 avril na beta na Zambie donc na occupé taïté mais taï na landela on pona ndena sa générique bien ba toi CP là voilà merci vraiment to komi na suka ya émission na biso vraiment moi mutuna na biso ya suka eza parce que mutalika soza mona mboka par rapport ya ndenge ba élection toleka ba ministre ya ba sénateur omona ki ndenge nini ero yoka ki na matoyi et puis ndenge omona ki na miso omona ki ndenge na IDP certain mon côté abimi omona ki ndenge ngana mona ki tena yoka ya ba corrompre ba omena yoka na mona ki tena ngana yo de mona ki tena yoka si place bazo pesa ba mive na yo mona to yoka ba sénateur ba bimi pardon comme mangana terrain te ba okanga na za très fragile na yo loba biloba na koti CPRK donc neza to yebika ke no ba corrompre ki batu ba député ba corrompre ki ba na yebina ngate to mona ki te to zala ki te meto yoga ki ke ba corrompre pe ba bimisi ba sénateur et puis ba sénateur on ba bimu panzi moko tale belé donc ok ne gauche ok ne droite ba choga ba to zawana o kimila wapi bon en fait mama mboka na ngamna lobela on trop te po ba service à l'état ba yoga mama na deux coups de mesure yo lobino bango ba bité olobaki au côté prison donc on a lingana au côté mwana te nga lobla nga culture analyse nga plus c'est na culture donc surtout nga mamba culture awana na oboma nzoto na ko analyser voilà opesa biso pe numéro de téléphone pour bato baza libanda mboka bato musupe bana posa pe ba contacter yo na ndengo bimsa pe album muboye mambo nga na posa mabanga na disque te na obwaka mutu te na disque na ya obwaka ko disque simbi to ke kansanga na boy ngai numéro na pesa rapport critique ainsi de suite mais Western Union ne peut basala mo poto yaka wana moi 10 chiffres ça la bien donc plus 243 974 562 456 na pesi mbote na Clarisse Tanga Muyembi motema Gilenga Ntsebe meilleur couple de Paris na pesi mbote na ya Luinsa na pesi mbote na ya Lucien Chamos résidence d'Acacia ve montre na ozelaka lolonzo na ozelaka ka na bosanité Adam Nene de Queen depuis California et puis sans oublier Pito Lukaya le millionnaire depuis Kampala Oscar Sivu le boss au sommet du mont Kilimanjaro en tout cas na bosanité Jean-David Kiambo en séjour en Angola accompagné qui corps sœur Kalaminta Zozon Amikili et puis Madame Judith Massia petite sœur à Jésus donc bambota trop merci na sugi wana botika la maladie c'est mbota likaso
en direct. Voilà, merci vraiment tokomi na suka ya émission na biso kande bolinga biso kande opesa biso confiance partout dans le monde na pesi bino nyonso partout mbote. Nangalo bana bolimbisanga mutu ayebi formula choko atindela na ba commentaire fona chat choko mikolo for logs choko mens taille basse donc on a besoin tinanga formula choko bien pona tela pena ezate ke mbebokaka eyinda nzoto mbimetela maikela kosa vous comprenez na moni fombu talika so choko ba logs taille nini na Gina Slim na ba logs mais libandi me logs car ils ont un problème ata ya kolata ya nwani botinda kaka. Voilà, bino mo bozomo diande na zabo ya panzie za dia ko kangamanga vraiment na pesi bino yo so bambote partout dans les modes bisika bolanda biso na bosa nte na semek nanga ingénieur Fido Kata Fumbo na kati ya Paris mwana poto asika mebizaleli ya bien hein aleki kuna ebelo bakina bango poto basala eloko te me ya kena esika ma osama rambo so mona na ingénieur Fido Kata Fumbo e Bertalia Jean na pesi wa mbote belé hein vie na nyonso ba vie na tout bolinga nga vraiment na bosa nte na sponsor na biso ya Tindika TV vie na mo bogar na kati ya Londres Malela des champions sponsor officiel ya Tindika Mobimba na pesi wa mbote belé vraiment ba mbote na bino partout bisika bolinga biso vraiment Adelar Mende hein passeport rouge na pesi wa mbote be na kati ya France talara yo bambote na bino ebele vraiment bilili bozomona kitoko boye nde bozomona nga kitoko boye na baitando eke na bino na bandaku na bino na ba téléphone na bino partout ndenge bozwa biso ma kitoko boye za Junior Mbuyi na sima caméra bilili bozomona kitoko boye za Junior Mbuyi na pese bambote ebele bambote na bino partout bisika bolinga biso kande opesa biso confiance nde bolinga biso bofinga raté ba numéro ezana affiché pour na robenga so conseil bobenga topesa conseil tozana pour na bino bofinga raté to boyeba commentaire ko finga na site na biso ba finga raté na chaîne na biso ko finga to boyi to bona biso commentaire ko finga. Voilà, merci bambote na bino partout bo continuer ko s'abonner vraiment et belé ciao. Une pour les meilleurs, Nico Business Car #1. Le fait Jérusalem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Boza la cité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Mituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a Motoka?